Radio Télévision Kimbangiste mbote na bino. Lelo tozali bongo mokolo mwa dimanche 24 octobre 2021. Tozali bongo na paroisse ya Paris Saint-Ouen. Mate ya lelo ekopesama epai ya papa diacre Maludi Sébastien. Akotangela biso na Psaume 97, 10 à 11, Exode 21 à 17, Acte 19, 3, Psaume 15, 1 à 2, et puis Galates 5, 19 à 22. Totombeli bino bongo, bolandi, bolamu. Na Kongo ya Tata, ya Mwana, et ya Tata Mwana. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant: Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la troisième et la quatrième génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Souviens-toi du jour du Seigneur, du jour du repos, pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui y est contenu. Et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu ne tueras point. Tu ne commettras point d'adultère. Tu ne déroberas point. Tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain. Tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. Na Kongo ya Tata ya Mwana et Tata Mwana. Tous les Kikongo na 2e tour de chant. Merci.
Bana
ndeka yango tokobenga bongo kuna na koreki papa lisika fils lekela biso kolelela biso mpona mokolo lelo tobengi na dirigeant mama Annette Badibanga mama lekela biso kolelela biso que toujours la dirigeant tokobenga bongo mama Selo Ndor lekela biso bino misala balale kokesaka kokumba Evuruzi wangepisiti dokwisa kufuruza Evuruzi wangepisiti dokwisa kufuruza Mambo mengi matuzungiti Merci mingi na osali biso na mokolo ya lelo papa te to oyo yokuteli biso etumba monene yamba tozosi merci na ntango tobeleli yo oya na kati na esika oyo ya kotya kimia pamba te yo eza mokonda ye oyo osalaki ya mopemi koya kozokosa matondo pai na yo tomati na nkomba na oyo ya bule na basali ya pamba elika na biso tokotondisela biso na bilei na yo ya bomoi yamba na biso bana na kati na esika oyo toye tosengi liboso tolimbisi pamba te yo oza nzambe yo koyokaka libondo ya bato masumu te tala mokumba epesameli biso ya kolela na ntina ya oyo bandeko baza na bapasi na bopito na baboloko na bandako na banzela na bese ya mai bakangani moyini satan papa se mokumba makangani mosusu alita kokanga kobongisela biso ndenge nzambe omesai na bino na nkombo na yo tata ya mwana mpe tata ya molimo santo amen toleki bongo na kopambolekana soki bazali Prions. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Papa, Simon, Kimbangu, Kiangani, Dieu le Père éternel, Dieu le Saint-Esprit. Nous te louons et te disons un grand merci pour tous ces merveilles que tu ne cesses. Te demandons ainsi, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Écoute Israël. L'Éternel, notre Dieu, l'Éternel est un. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et ces paroles que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes fils. Tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage,
quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Notre Seigneur Jésus-Christ a dit, je vous l'ai dit, ne pas mépriser l'un des petits enfants, car il ressemble aux anges du ciel, il regarde la figure de mon Père tous les temps. On lui amena de petits enfants, afin qu'il leur imposa les mains et pria pour eux. Mais les disciples les repoussèrent. Et Jésus dit, laissez les petits enfants et ne les empêchez pas de venir à moi, car le royaume des cieux est pour ceux qui les rassemblent. Et il leur imposa les mains. Nous voici tous réunis devant Dieu et son Église pour confier ces petits enfants au Seigneur afin qu'il le bénisse. Nous nous associons aux parents dans la joie qu'ils éprouvent pour eux. Élevez-les dans la connaissance de Jésus-Christ, l'ami des petits enfants, et dans la pratique des commandements du Seigneur. Au nom de l'Église de Jésus-Christ, je vous demande devant Dieu de me dire que vous avez réalisé que cet enfant vous a été donné par lui. En conséquence, vous avez l'obligation permanente de le conduire à Dieu par son Fils Jésus-Christ, afin qu'il ait la vie éternelle en lui. Élevez-le dans l'harmonie et en étant pour lui des exemples par des actes de votre vie qui doivent refléter l'amour et les enseignements que vous avez reçus de Jésus-Christ. Acceptez-vous de l'élever ainsi? Par la puissance de Dieu le Père ainsi que le Saint-Esprit, vous acceptez que vous alliez élever cet enfant selon la volonté du Seigneur et que vous alliez changer votre comportement et votre habitude pour qu'il grandisse dans la bonne voie de notre Seigneur Jésus-Christ. Acceptez-vous cela? Et Papa Madiamba Tsukula Mayel, je te reçois dans l'église de Jésus-Christ le Sauveur et les bons bergers, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde de sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Prions. Éternel Père de toute l'humanité, nous te rendons grâce pour ces dons bénis et sacrés que tu as accordés à ses parents. Aide-le afin qu'ils élèvent cet enfant dans la crainte de ton nom et dans ton amour. Bénis leur foyer pour qu'ils vivent dans l'harmonie conjugale, afin que le petit enfant grandisse dans ta connaissance et qu'il soit toujours l'imitateur et les disciples du Christ. Seigneur, exauce notre prière pour cet enfant et leurs parents. Protège-le de tout mal, garde-le dans la vérité, la droiture et l'amour. Conduis-le à Christ, ton Fils bien-aimé, et réserve dans ton céleste royaume une place pour cet enfant. Nous te demandons tout cela au nom de Jésus-Christ notre Seigneur. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu notre Père et la communion du Saint-Esprit soient avec nous au siècle des siècles. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.
tokomi sika ntango na biso ya matei mpo na bayebaki na retard tokosenga lisusu tokanga batelefone mpo ngonga eleki esantu ezalaka ngonga oyo tokoyokaka matei na bayebaki na retard totangaki mikanda mibale mokanda liboso elaki bongo psaume 97 to psaume 97 de 10 à 11 mpe tobakisaki 12e verset na mibeko totangaki bongo na exode 20 de 1 à 17 sika mpona matei na biso tokotanga lisusu baverse mosusu tokotanga bongo na Actes des Apôtres chapitre 19 verset 3. Actes 19 3. Pe tokoleka so na psaume 15 1 à 2. Tokosukisa matei na biso na Galates 5. Galatia 5 de 19 à 22. Ceux qui tomoni tokoki bongo kotanga Acte 19 3. Il dit: de quel baptême avez-vous donc été baptisés? Et ils répondirent: du baptême de Jean. De quel psaume 15 de 1 à 2. Ô Éternel, qui séjournera dans ta tente? Qui demeurera sur ta montagne sainte? C'est lui qui marche dans l'intégrité, qui pratique la justice et qui dit la vérité selon son cœur. Simanango, pour kota bongo na Galates 5, de 22, de 19 à 22. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'adultère, la fornication, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, les enchantements, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, les envies, les meurtres, les ivrogneries,
les débauches et les choses semblables. Comme je vous l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de tels actes, de telles choses, n'hériteront point du royaume de Dieu. Mais les fruits de l'esprit est la charité, la joie, la paix, la patience, la bonté, l'amour du bien, la fidélité, la douceur et la tempérance. Tout ça. Munkumba seye mwana itata mwana velela. Nzambi wasedeto. Ngemuna bantu tatu. Seye mwana itata mwana velela. Ngetata kisolo kele lukelo Charles Daniel. Tata diangini dialunga na kiangani Paul Salomon. Tata diangina kuntima Joseph. Beno batatu balongo muna tata simuli kimba ukiangani. Tata. Tuizi di mulumbu kia wunu kia lumingu. Lumbu kia vamuka. Nge wasedeto ngebo. Lumbu kionso kia lumingu. Ludombo kanga kumongwa Yerusalemi. Luizawa. Dina ikuluvani. Luiza kunkembelela. Luiza kunsanisina. Kadi mono inzambi eno. Mono invangi eno. Mono pe ikulutomesa. Luiza pa mono. Luiza sambila, Luiza lomba. Yempe Luiza salabisanu. Yebia mono wanzambi eno. Yebia dibundu. Tata. Katugilene leko. Mulonga bana baku papa. Tuka 1921 wayantikila kutulonga. Tien muunu kikitata. 100 ans durant de prédication. Mais nous n'évoluons pas, papa. 100 ans. Papa mwana kila kwa mambo. Nge mosi tata wiza. Kulumuka tata dodo kolo. Wiza longela bana bako. Petwa tuilende na papa. Wiza longela bana bako. Bawa ba umosi. Bana bena ye makutuma wa tata. Twa uwa. Bana bena ye ntima mea lunda papa. Twalunda kimana olungu kina gansisi kita kutuvingi la muna lumbu kina papa dodo ko tokala ba victorieux quand il a tokala ba défaitiste ko tulombele wuna mun kumbo se ye mwana yetata mwana vile amen. Na Matei totangi oyo toyoki bolibisa emotion na biso mais ezali justifié na fait que
Papa Simon Kimbangu Kianga. Na matei na uti kopesa na maloba na ye na exhortation na ye alobi boye. Matei ya mbaloyo ezali kaka lisusu ya bakimbangiste te. Matei yo ya sikoyo po ayaki ka pona biso te. Ayaki pona mokili mobimba. Donc soki biso oyo atei pendant 100 ans. Tolingi na biso koyoka te. Tolingi na biso kokota te. Mais soki biso to se félicite même ma banque to se félicite. Même Bandeke, il peut faire avec ou sans nous. Tous la conscience est du Cameroun. Ce gars, il y a côté sabat, on a l'ola, biso toza, il y a côté sa, oyo bandi melié. Bon, bambulo, nous sommes yaka. Neige, hiver, été. Na bamboka kuna bambula makasi banini batu bayaka kaka tuyoka pendant 100 ans 100 un siècle ya maté alobi boye mbaloyo lokola 70 ans ekoki 70 ans nyonso nzambe asalaka likambo e na bato bayokelaka ye Nzambe apesaka likabo. Là, tout le 14 octobre, 70 ans, il y a Bokabwani Yanzoto na molimo ya Papa Simon Kimbangu. En même temps, 70 ans, il y a Mibou. Il y a Papa Simon Kimbangu qui a banda botama parce que événement wana et salema ki mokolo moko na flux na reflux et salema ki mokolo moko soki ozolo ba matei yo makambo e pa ya non kimbangiste musomoni aza ko lenga parce que nana yoka biloko akoyete biso to yamo pendant 100 ans donc tu to koma na biso to lemba na biso makambo yango et le baka na biso eloko te mais lokola balobi na biso boteya biso tokoteya biso kaka oyo nyonso amoni parce que bamatei nyonso ozolanda na mikolo oyo ekomi kaka ya koluka kotelemisa bato lamuka oza kolanda lamuka oza kolanda lamuka oza kolanda yango wana biso bakimbangiste oyo soki toyebi nanu lusantu nango te kuna na lola tango banzambe misato balifo bakita baya kosala lingomba na bango awa na mokili ndenge tozali awa biso nyonso tokende kosala inscription tozalaki kowela papa kitisanga na mokili ngai na kozala kimbangiste te ye te papa kolanda ye te ngai mpenza soko na ke na kosalela yo botala témoignage ya papa Mbuta oyo ya musicien oyo likama ekwelaka ye na Mobai Mbongo na Équateur bolanda témoignage ya papa wana bien alobi tozalaki kowela papa Diangeta ngai vraiment ozotika ngana ngina koma kimbangisi na ngina kene kubunda lipona lingomba okuna bitete ngai pena lingina kene kubunda pona lingomba mais biso ngo bato yangi kubundela lingomba tala tango tokomi awa tala ndenge tokomi tobosani na biso ete tosinya contrat ya aller bongo ya retour koreki yembaka nzembo moko kuzulu kwame ya kala bokitisaki ngai awa siko mokolo na kozonga eske na kozonga so na kiti na nga wana tala ndenge toza kobrûle bakartouche na biso kaka biso moko mais toyeba ke tolinga te toza na kati ya masuwa oyo tolinga te
biso batomona biso batoyoka biso batosimba tokanisi wamonaka koleka biso aza te oyo ayokaka koleka biso aza te ye ati biso matoi biso toleki matoi na ye ati biso miso biso toleki miso ya ye yango wana matei na biso ya lelo ezali kaka tokena biso mosika te tokoteya kaka likambo ya bolingo toye na psaume ezali nde banzembo oyo bana Israele bayembaka ntango bakobima na bomu. Banzembo wana ezali semblable na banzembo ya biso, c'est-à-dire des chansons oyo nzambe ye moko aza kopesa toza kobenga yango koinspire na ndenge na biso ya lingomba bato oyo bazali apte na mosala wana oyo ye moko nzambe aponi bango bazali awa nde mpona kokapte banzembo wana. Alors na banzembo ya bayuda tozoloba awa soki tokonta na kati ya biblia ezali 150 na 150 wana tozali na bato oyo bayembaka, tozali bongo na David oyo ayembaka 73 c'est-à-dire 73 nzembo. Tozali na Asaf ye anzembaka bongo 12 zomi na mibale. Tozali bongo na bana ya Kora bango banzembaka bongo 11 c'est-à-dire zomi na moko. Tozali na Salomon oyo anzembaka mibale. Tozali na Moïse oyo anzembaki moko. Pe toza na Etan oyo anzembaki moko. Nyonso esali 100. Mais na 150 moni différence ya 50 eza kozanga 50 wana mpengi na bato bazwaki yango kasi bakombo na yango lokola bareportere yango te badeversa nyonso wana na compte ya David. Bongo oyo toyembi lelo Psaume 97 yango nde ezali parmi banzembo oyo eyebana bakolo te nde badeversa yango na compte ya David. Na nzembo yango balobi na biso nini? Vous qui aimez l'Éternel, haïssez le mal. Bino batolingaka nzambe boyina mabe. Mbika isanzwanga ko yina yango. Pembeni na yo, na ndako na yo, na choral na yo, na groupe na bino, na paroisse na bino, na lingomba na bino, yina eloko babengi ya mabe. Soki ndeko na yo azoyela yo likambo mabe, yebisa ye wana nzambe alingi yango te. Eza mabe ebomaka molimo, ebomaka mpe nzoto. Pas de complicité na mabe. Mabe ezali mabe. Alobi lisusu ake la lumière est semée pour les justes. Akaboli biso na biteni mibale. Les justes et les méchants. Mutu na mutu libre apona kana ye. So lingi no kozala juste. Choix na yo. So po lingi kozala na yo méchant, ezala choix na yo. Mais na nzembo oyo balobi na biso qu'il y a des justes et il y a des méchants.
tokomona na évolution na biso ndenge nini ekopesa biso. Na psaume nakanisi oyoki mama likambo yali kozala juste to kozala méchant. Na regard na ngai te mutu na koloba noza juste te nzambe ye mutu azotala biso, ye mutu akoevalue biso. Nzambe olingi nzambe abenga yo juste nini esengeli osala. Olingi nzambe abenga yo méchant, eh ben tokoyeba nani juste nani méchant. Et pour le batoli na moment ya récupération nzambe alingi te tokende lifelu, nzambe alingi te mokolo alaiswa totikala na biso kaka na molili ndenge wana dans le ténèbre na pasi ya ba millions de millions d'années osufraka na yo kaka. Ezali temps oyo tozwa conscience. Tokena mibeko ezali ete nzambe alobi na biso topona toujours apesaka biso choix bopona. Nga nasali yo moto mpo Satan anda kotia tembe na ngai, alingaki ete mokili oyo ye akonza yango. Me nga nalobi jamais nakosala moto na elilingi na ngai oyo akoya kokonza mokili oyo. Donc ezalaki défi entre nzambe na Satan. Mais tant nzambe asali moto yango oyo il faut apesa ya autorité ya mokili. La preuve Adam balobi ne yo pesa biloko nyonso nga nasali yo pesa ngo bakombo. Tala pouvoir oyo nzambe apesi na moto. Mais moto yango bapesi pouvoir abali ne kobaluka lere moko abali ne kobalukela nzambe. Nzambe alobi bon nga na kopesa mobeko ni lokola alliance. Eza lokola contrat oyo tosinya biso na nzambe ata tolobi ke tozalaka te tozalaka. Na mokili ya molimo tozalaka. Nde nzambe apesi mibeko alobi bon oyo alingi nga aya kotoyi. Oyo alingi nenga te atikala nde na ngambo. Toyebi histoire ya papa Doti. Papa Simon Kimbangu awuti na kendo na mbanza nsanda aza kozonga na nkamba. Bakomi esika moko boye mai. Mbule betaki mai etondi. Mwaye bakatisa noki ezati. Na nzela papa Simon Kimbangu akosala makambusi. Asambeli biloko ekiti bale. Papa Doti wana bite. Mutu akosala makambo boye nga kuna vérifier. Tant bakomi esika mai ezalaki papa Simon Kimbangu alobi tout ça. Papa Doti abia na zuye place. Na kotala nini ya sala kalera sambelaka. Je nini ya sala kawana. Batu nyonso bakangi misu. Mbuta Doti akangaki misu te. Alingi vérifier kaka yeba secret nini nzambe asala. Tango basambeli tango balobi amen bango nyonso bakatisi. Mbuta Doti mutafungulaki miso amoni te nini bakatisi atikali wana kaka ye moko bozonga boya kozonga bakende. Mbuta Doti atikalaka wana kino mai etela kopita. Donc soki tolingi totikala lokola Mbuta Doti kaka biso ya choix kaka biso totikala na biso na ngambo baninga bakenda mo. Et soki tolingi nzambe bayebisi biso suivez-nous aveuglement. Bolanda biso. Nzambe azozoba te tanga lobi no landa ya aveuglement. Elakisi ni, elakisi ke ye moko kopia loboko oyo zomona te akatisi yo. Mais soko yo lingi osala yo moko, olingi ofungula misu yo moko, olingi ozongisa boye yo moko, nzambe soko abandone yo okokaliso eloko te okotikala. Yango wana bandeko na ngai
Oyo Nzambe alobi na biso, suivons-le aveugle. Pour forcer na yote. Tout ça pour forcer pourquoi? Mangomba monsieur forcé. Lingomba ya Nzambe est forcé. Biso batutwali na banzambe. Bolanda mama wana ministre ya Gabon. Ba fingi na ndenge nyonso. Mais alors, il y a logique. Moto aze pa ya propre ba finga ka ekaka. Alobi papa yo zali Nzambe yo, une Gabonaise. Pendant que biso alonga kuna mufuka melaka mutu yo oza esiko za mayele vraiment. Olobi po tanga. E ozo ke mufuka mela mutu. Mais na Bible komami. Tato to bengi Abraham. O to bengi père de la foi. Afukamaka devant moi na ya et, bana ya et. Nazana ndeko na nga moko atila nginga tembe wana moko na tindela ye. Eloko wana banda mokolo wana munoko na ye kangama. Alobaka lusute. Na tindela ka image oyo ba Coréen ba ko fukama devant papa Simon Kimbangu kyanga. Ba uti Corée. Bazi avion ba komi na aéroport Anjili ba boy mutu okene kutana na nina bango diplomatique ba lobi biso to kenkamba ba kende kamba ba komi na kamba ba kutana na papa Simon Kimbangu gouvernement mobimba ko banana premier ministre ba coréen bazo fuka ma devant papa Simon Kimbangu ba pesi mbote sili ba zongi na bango kisasa bazi avion ba kei Corée ba coréen o ba kosala biloko yo ya makamusi ba sali geste na baba zoba bango nde baba zoba biso to leki bango na mayele mais oyo ndenge balobi na Kikongo bankwa nsanga malaka nkata bankwa malaka nsanga nkata elakisi boye oba na kingo ya solo mayaka ya kolata na kingo wana ezalaka te. Oba na mayaka kitoko kingo yepwe bongisila ye mayaka wana ezate biso batutwana mayaka twana kingo ngonga ya ngoyo ya koyeba kolaka mayaka na yo koyeba kozana kingo oyo kolaka mayaka elaki ba bizu ba collier so kingo no ya malom kiatola tino collier ngwe osimba na mote oba na kingo kitoko kolia kitoko kolata izati oba na nini mayaka kitoko izati. Donc biso tozali na Nzambe et Nzambe wana apesi biso mobeko alobi boya na ngambo na ngai botikala na ngambo kuna te na mokuse na mibeko tokoloba boye mobeko ezali tika satana yake pa na Nzambe oboyi ngai zonga na yo pa satana et mibeko yena watu nini mibale moko ezali yo moto vis-à-vis na Nzambe na yo nini okosala vis-à-vis ya Nzambe na yo eza ba obligation eza te kono soko na lingi na nga kosambela na sambeli soko te pona ou oponi Nzambe ou oponi Satan. Nzambe atikaka shwa te ke yo soko lingi na yo te soko lingi na yo okende na yo mais koya so pa na ete si kene na sala shwa na yo tranché. Donc na mobeko toko retenir moko matatoli ya lokuta matatoli ya lokuta Nzambe alingi ya mote ezali lisumu ya monene ezali meurtre ezali assassinat kotangela moto likambo ya yebite komata likola tout refaire koganga yango mais tokotala na développement na biso awa ndenge nini likambo eza kosalela. Alors toye sikoyo na matei na biso ya lelo
na acte des apôtres batuni biso motuna ya motuya balobi ndenge boza kovanda ndenge tozovanda na paroisse Saint-Ouen ndenge tokovanda na bachoral na biso na bagroupe na biso na faki na MSSK na bambuta na jeteki bolimbisanga mwana tanga nyonso elite poto bengama bakimbangiste babatizaki biso na bateme ya nani est-ce que mutu moko babatiza ye na kombo ya papa pasteur Nazalia? Est-ce que mutu moko babatiza ye na kombo ya papa ya mama diaconesse? Est-ce que mutu moko babatiza ye na kombo ya papa ya mama Longi? Est-ce que mutu moko babatiza ye na kombo ya papa ya mama Nkengi? Est-ce que mutu moko babatiza ye na kombo ya papa ya mama chef de mouvement? To batisama na kombo ya Yesu Kristo na baptême ya Yesu Kristo. Liboso yalaki baptême ya Jean. Mais Jean est beaucoup clair. Moi je vous baptise de l'eau, du baptême de la repentance. Mais c'est lui qui vient après moi. Lui, dont je ne peux même pas délacer déchausser ses chaussures. Donc de renouer, nouer ou dénouer ses lacets. Azolo bela bongo Yesu. Abingai na pesibino libatisi ya mai. Ezali ya repentance, ya lipona ko senga bolimbisi. Kasi libatisi ya solo ezali ya oyo aza kolanda ngai ya lekinga na monene alekinga na brillance. Ye wana ezali kolo Yesu Kristo. Ye akobatisa bino lisusu na mai te. Ye akobatisa bino na molimo pe na moto. Elobi nini? Elobi eke batisimu ya mai ekoma périmé. Date de péremption na moi c'est sila. Tokoma na libatisi ya sika ya Yesu Kristo oyo tosala kawa ya totandaka loboko pe nguya ekoteli bana na ye. Baptême wana mutasala jango liboso lipoto. Il a imposé la main et les gens ont parlé en langue. Libatisi ya Yesu Kristo yango wana. Yango biso l'église kimbangisi tozwaka. Alors, qui est Jésus na lingomba na biso toyebi c'est papa de Lungana Kianga. Lingomba na biso to ana trilogie. Bolingo, mibeko, pe misala. Soki totali yango bien tosali étude ya biloko na misato. Tokomona ke tata Nzambe mutapesaki mibeko epai ya Moïse. Donc mibeko ezali tata Nzambe. Soki tolandi kolo Yesu Kristo tangwa ye. Alobi, je suis le chemin, je suis la vérité. Nul ne peut aller au Père sans passer par moi. Mais l'église de l'église de Jésus-Christ sur la terre par son envoyé spécial Simon Kimba. Dans le chemin wana ezali papa de Alungana. Yé envoyé alobi na biso boye linga Nzambe na yo na motema nyonso pe na makanisi na yo manso pe linga moninga na yo ndenge yo moko omilingaka pona nini osoki yo lingi na moninga sokoza na bolingi olingi moninga okolanda mwasi na ete soko lingaka moninga okosala ye mabe te soko lingaka moninga okotangela ye matatu lelo kuta te. Donc bolingo nde mutekangi mibeko. Bolingo soko za na bolingo te moyen po tosa mibeko ngo ezate.
Ce que vous avez bolingoté, moi, pour ça, la misala, ezate. Autant que le banon, tu y a tout ça, la misala. Ah, vous voyez, ma cabouana donc, au lieu de tout d'ailleurs, là, wana, jour, wana donc. Parce que bolingo ezate, quoi, inayo. Défaillance n'a biso mondimi. Défaillance n'a biso mondimi, na bolingo. Bolingo n'a biso zaya kotoboka, eza madusu. Bolingo n'a biso zaya kiyungulu. Oh, même si on n'est pas catholique, on est bolonzengo, on est zangi bolingo, on est nzambi. Biso mongo peto yembaka. Akwei kutu kide diambwedi, zola kukondolo, zola bakundi lusimbeno, bolingo nde eleki nyonso. Soki tona bolingo te tokosala eloko moko te. Parce que Nzambe pe ayebi ne biso te. Nzambe ntima ke talanga. Nzambe atalaka motema ya moto. Atalaka nzoto na biso te, atalaka ba grippe na biso te, atalaka lolendo na biso te. Nzambe atalaka motema. Bongo bolingo yango ezaka ndenge nini? Bolingo ya liboso yo moko. Omilinga. Soko milingi te, okolinga pe balinga te. Eloko yo moko zangi, opesa wana moninga. On donne que ce qu'on a. Okopesa moninga kaka tango yo moko pe ozana bolingo. De place wana batatana ba mama, soki to milinga kate. To yekola ndenge na kosala pona milinga. Et soki to lingaka baninga te, to yekola parce qu'il y a des conditions Nzambe apesi biso. Linga moninga na yo ndenge yo moko milingaka. Nani asa ndima ala la kadenzala pendant 30 jours. À part ça la jeûne à prière. Tant yo moko zolia, pourquoi boy ko pesa mwana na yo eloko kolia. Donc nyonso e bandaka wana. Donc ce qui bolingo na biso ezaya kotoboka, pardon to luka bakwado, baba mbela biso bolingo wana. Yango nde base ya komona Nzambe. Bolingo. Soki to na bolingo te, moyen to sala misala Nzambe zate, moyen to linga baninga zate. Donc so to lobito balolango boy to balotiaka kampitakani ngaka kaka na makambo ya Nzambe parce que to zangi bolingo. Parce que to milingi te, parce que pe to lingi baninga te. Tanga na lingi groupe na ngate, groupe bandokita. Tanga ezala songi, ezala matato ya lokuta, ezala kop, ezala nini. To sala kabiloko wana nyonso, soki ngai nazo sala eloko na elakisi ke bolingo na ngai etoboka. Fona lukaba bambango le plus vite possible avant la histoire. To même ma bolingo na biso pa ba kwado l'air ya ngoi. Papa kwado bolingo so na zo tambola na voiture ka voiture mo pepezo sila. Baba mbeli yango bolingo na yo ezongi intact. Papa de lumana lobi na biso mbi kaisa ntwanga ko. Papa de lumana wana kaka alobi na biso Nzambi katumanga kitantu ko. Nzambe atinda ka NT ke yina muninga no. Ke sala muninga mabe no. O yezaya Nzambe te. Eza na kolo na mabomba na mulili. Eza ya Satan. Lokola toyebi yango to sala choix. Soko poni na yo Nzambe ebela ndawo ya zolo. Soko poni na yo Satan. D'accord, mais mon collègue ko senga mai te. Yo pardon bo kilanga tali tanga moko te. Ngonga yango. Papa qui se le gars bina e pourquoi que la bino filet à récupération. Toka kama loba. Ngonga yango yo. Soto l'inito se retrouver de l'autre côté, ngonga yango yo. Yalbi ako futa. Bana na paso bino bomoni
na nini nyonso ate ngana kofuta mais akofuta biso yo fele te pona bilongi na biso futa biso te epai ya nzambe ezalaka dona oyo opesaki yango ye mpe akopesa yo akofuta biso selon oyo tosali tokobuka kaka mbuma oyo tolonaki soki olonaki no pilipili ebo bando olia na oka pilipili soki olonaki na yo manga bando olia na yo manga mais totala nanu pilipili epai ya nzambe eza nini manga epai ya nzambe ezali nini yango wana baninga bandeko nanga pardon tala ndenge église lelo toza wulu mpo nini parce que totambolaka mingi na basentiment nzambe alobi ezala ntango ya pasi ezala ntango ya bisengo nalingi namona yo soyons fidèles balobi na biso fidélité ezali parmi bacritère ya bana ya nzambe parmi bambuma ya molimo la fidélité tozali bakoriste balobi dimanche tokende kosanzolaka nzambe est-ce que mobeko moko epesi elobi na biso okende na premier tour tozalaka absent soki toza absent te tozali présent c'est que tosanzoli nzambe mais ntango tozali absent ntango tozoya nanu bakomi na tour nini oyo bakomi tia na deuxième tour mais yo koriste yo moyembi yo mobeti instrument oyo nyonso baluwaka mpe basanctifiaka nzambe ezali lisumu kozanga kosanzola nzambe eza premier devoir na bino ngai fo nayembela nzambe na ngai toyaka mpona makambo minei na ndako ya nzambe 4 ya liboso kosanzola nzambe elakisi ke bachoral bagroupe ya musique il faut etondaka mpona kosanzola nzambe nzambe aliaka masanzoli mais soki tozoyembela ye ya dongi soki tobetele misiki bato misato mine moko miso papa diangenda tomboka abi bobeta te ayebisaka faki bobeta te tata na nga asepeli te ntango mainstrument eza kaka mibale misato non toye kosanzola nzambe ifo koyembela ye fo kosanzola ye esengo na ye ayokaka ntango baza koyembela ye mais comment biso bakimbangise mba ekoma lera koyembela nzambe na biso loyembo ezokita na se nzambe azosepela na ye te mpo tozoyemba bien te pake tozoyemba bien te mais tozoyemba tokoka te masanzoli ezomata te wana ezali devoir ya bakoriste ya bainstrumentiste toyaka tosanzolaka nzambe ya mibale tosengaka ye tosalaka prière d'intercession ezalaka prière moko yaka misato te yaka moko ebandaka na moko esukaka na oyo ya suka yango wana soki ya liboso alobi ya mibale kobandela wana maloba wana te yo yaka bakisa oyo ya yo soki ya kobakisa ya te osukisi prière mais tokoya te nzambe papa na nga aza na hôpital salisa ye ya mibale ye nzambe papa ya papa maludi aza na hôpital salisa ye ya misato ye nzambe papa ya papa non wana tokomi kose répéter donc tosalela nzambe na biso na solo tozala na bolingo tozala na mibeko tozala na misala oyo atangeli biso eyali makambo oyo na oyo alingaka oyo asepelaka nango na oyo ye asepelaka na yango te bandeko na ngai
Il y a solo vraiment biso toi na mwinda. Faut tout en kamba to kende na zanzabisani. Mo mwinda wazana una petrol te. Ezo pela na ngote. Mwinda ya Kimbangiste bele komiko kufa. Bongo to na mwinda mwetina nini? Mo mwinda mwe kufa na ngo ezana delestage. Tina na yango nini? Tina ya mwinda wana nini? Batu wamona kana kisani kuna vert blanc suku zole kana barabara kala Kimbangiste. Me Kimbangiste mo ya kotoboka. Oh, dirigeant le bina biso tokotambusa mokili oyo. Tokotambusa una ndenge toboka boy. Hein batatalanga ba mama na kai. J'étais qui pardon perception na nzembo auto senga bibi. Je vous ai toujours dit la victoire certaine faites-moi confiance, car la cause est juste. Faites-moi confiance, faites-moi
tobakisa esika banzelu bayebisi biso bolingo na biso nanu ekoli te, nanu tolingani te, nanu toyokani te, tokomona kemba ngo ndenge nini. Biso nanu tolingani te, nanu toyokani te, tokoteya baninga ndenge nini. Biso moko toali kotambola en ordre dispersé. Ndenge nini ya libanda bakoloba kuna epai nzambe azalaka tokende kuna po bomoyi ezali awa topangana te oyo tozomona oyo te. Nzambe ayebi pourquoi ezosalema boye, me mwana mayele akomiloba nzambe azopermettre likambo oyo. C'est qu'il y a un joker quelque part. Abombeli biso nini, secret nini ya na sima wana. Tango yo moni potopoto yo kimi na yo orate. Tango yo moni sokonde nini orate. Nzambe alingi tokoya na potopoto yo pe koya na potopoto. To matami yo pe matami. To tsala botozo ngaboye. Tango bisengwe koya yo pe ozalaki parmi bato bamonaki osolbenga na Kikongo funtuka. Tango baninga basufraki yo po sufraki na bango, eh ben mokolo pe lifuti koya okozwa pe lifuti na bango, okozwa pe lifuti parce qu'on ndimaki topona nzela oyo batata na ba mama na ngai. Naza koloba oyo nazoyoka te, nazoloba oyo ya kati, oyo ya kati, oyo nga tata na ngai papa ya botinga protestant tia kufi. Mais papa na ngai tokene devant papa Simon Kimbangu kianga 2007 boyebi le ngana kiriki sasa le kinanga kufaki na Suisse boyebi ya. Donc, première fois na vie na ngana mona papa Simon Kimbangu kianga. O alingi kondima, andimi na ye. O ya boyi ne kondima, aboyi na ye. Ezaka kandeli tatoli. Ba témoin na ngaba la misato. Papa Mawawa, papa Matondo, na mama Marie moko asambelaka na Grey. Autaka kufula mobali na ye ezaki na kambo. Lokola batunga na memaki fele ki na ngai adela basemeki na ngai mibale na papa oyo ya botinga toyaki 5 na délégation. Tokomi papa zaki kosalisa nsinsani babi boya bomona papa batata na ngai bamama na ngai kofukama nazopesa papa mbote, papa gangi, papa maludi, paroisse Saint-Ouen na bendi loboko. Papa abotinga tuninga boyebani abi papa na yebi na ngai yete na mona yeka na télévision. Alobi na nga papa maludi, paroisse ya Saint-Ouen. Waneleki. Papa ya botinga papa Simon Kimbangu. Aya ko bimela na village na biso. Toki na projet na leki na de là to somba plaquette muba munene to ndeko tia place wana. Ici papa Simon Kimbangu avait croisé papa Ndomba si Bemva Sébastien. Na village na biso na lala. Abimela papa nanga alobela ye makambo. Makambo ngo to moni yango ti. Mele wana papa nanga atangi na vilote na Mbanzangu. Et mutangi ko diriger na le même Jennings. Pasteur Jennings, il peut pasteur ya papa nanga. Le papa nanga bimeli, et le papa Simon Kimbangu bimeli papa nanga azana prison na Lubumbashi. Abimela ye parce que papa nanga zaki orphelin de père et de mère. Babeta kaye mikolo sur mboka. Allez la ganega galernos. Papa Simon Kimbangu bimeli ye. Ayebisa ye na nombre ya bana kobota.
abi kolela lisusu te tango alimwe baketuna na songa village bomoni tata moko te aki na sac moko tomona biso te bakepa yo tomona biso te mais atia koyebisa papa na ngai Simon Kimbao biloko ndenge na nga na koporta témoignage te ndenge nini. Bref, tolingana na biso tozala na biso sembo soki toyenango tokoki na biso kokorige occasion epesemeli biso nano tokoki na biso kokorige mpo tokɔta na biso mais soki kaka tolobi yo tika tokangama kaka koma mabe oyo nyonso ya libanda biso mpe na eglise tobandi kokopie yango mabe nyonso ya mokili balobi na biso bozali na mokili me bozali ya mokili te koma biso tokamati bamakambo nyonso wana oyo nyonso toki na baretard nango bato bamelaka masanga na kalanga na melaka te nga siko nayaki mbangise mefo nakota nakende koboke olingi orécupere baretard kala bakofinga nga faux jeune mpo na yo osambela te nga mpe mikolo fo nakende concert soko ya nini okamati makambo wana omemi awa te awa ezali mpona oyo bayalaki mbindo baya kokoma propre me oyo bali propre bakende kozwa mbindo te oyo ezali machine à laver soki tona babilamba toye nango na salite na biso nzambe asukoli salite wana bilamba ekomi propre mais ce n'est pas que biso toyali awa tona bilamba propre tokende kosakana na potopoto lokola bangulu te makambo bangulu tika bango kuna na potopoto toyimite bango te yo sokomi na mwinda okomi na bonzambe esi ebandi kolata yo ebandi boni okoma na kolula bosakana contrat tosine na nzambe tangu kotungisa ye papa nga fona kita fona zaka na église kimbangisa église wana bakobundisa ngape fona kende fona bunda tona nze moko toyembaka tobosani elaka tolakaki soko nani tata papa mfuma mbanza alobaki kamungu bana namoni nini me kasi namoni kondima na bino esili kasi soki natali bino kondima na bino esi papa mfuma mbanza mpe ayembe nzembo donc alobi soki bolingi bopianga eyani bokende koyebisa wana papa dengenda abi bokende koyebisa epai ya mfumu wa mbanza toyebisa nzembo wana bongo tolekisaka banzembo kaka bokenzi banzembo bayemba wango kaka mpona ezali mateyi fo totiaka yango na mitema na biso nzembo mosusu kaka awa kaka na kati ya lingomba soko nalobi naluka yango lisusu bien bino bato bomoni na bino nzela papa mfuma mbanza alobi mutuka ezokende bakamati babwaki mbongo bato bakende lola bamoni na lola yango wana pembeni na nkamba balobi tolingi tokota babwaki mbongo na se bamisu lola bokende na bino lare ezali anga nakende lola bakita na bango kolokota mbongo mutuka ekei barate na bango kaka mpona bisengo mokili yango wana ngonga ya koteya na yango oyo il n'est pas encore trop tard bandeko na nga bakimbongisi il n'est pas encore trop tard ezaka kodépendre na biso courage na biso toki na babali tobina nga kolobela nga komba papa jangenda te na lelo wana mais ntango namoni oyo nga namoni lelo nakelingi na mwana na ornel na balabala na biso nalaki ver blanc iyo moto afita okomi na poto koma moto ayima na nga bi te imana te oyo eloko mosusu nini nga bi
kimbangisi yo ngabi à plus de 100%. Donc bankola na ngai bandima kateke nga na koma kimbangisi et pas ina biso na lopango na biso yeraki soki bati ratelki et peut-être so besoin ba discours moko na salaka na Saint-Ouen na lataka blanc batu balbi na koma pasteur lopango etondi be kotala papa pasteur ya mwana lingwala me akoma na poto leki na nga lobi na nga so bazo continuer ko benga yo pasteur ndimaka bongo yo mtolingi yango. Voilà. Donc to komi na biso okende na suka to retenir kaka eloko yo nzambi katumanga kitantu ko vila wakulu sumu libungi nyonso eza lisumu. Donc là to komi na ngonga ya récupération la iswa eza koya et papa lobi avant biloko nyonso wana alingi afuta bana na ye priorité bakimbangisi nati koyoka kya alobi priorité bakimbangisi mais kofuta biso ka bifutela te faut biso pe to rendre ba œuvre moko ya kitoko to sepelisa d'abord so za mokonzi no mokonzi faut amona que ozo dosa ye oza komema groupe no na harmonie ozo komema lingomba na yo na harmonie ozali canard boiteux te ke yali ke soko ye na groupe baby te yo kimbangisi fo zala mwinda na quartier na bino batu nyonso bana problème fo baya kolukaka yo. Tokoya kotanga na Proverbe 10. Proverbe 10, verset 12. Yango elobi boye. La haine excite des querelles, mais l'amour couvre toutes les fautes. La haine. Yango nde mutebotaka makelele na famille, na chorale, na groupe. Haine ezali kozanga bolingo. Soko zangi bolingo, haine sikoye tondi na motema na. Donc to corriger loko wana to bongisa amour na biso envers biso moko et envers bandeko na biso. Faites-moi confiance. Naransi toyoki note ya kitoko que toko diriger mokilio dans tous les domaines. Mais potoko mawana to bongisa nanu biso moko. To bongisa mitema na biso. To luka bolingo na biso mata. Bolingo na biso esala exemplarité na biso. Aba kimbongi se bana bolingo tika to landa bango. Aba kimbongi se déjà loko tango to lobaka ke so kena kamba batu balia ka ofele balala ko fele. E bele batu bazongi nga bango pe ba kene vivre biloko wana. Et la kisi déjà bolingo. Mais to yeba ke to tambola bitambola tambola te. Sala oyo nzambe asengi yo to sala nde volonté ya nzambe. Na ndenge ye nzambe alingi koleka leka ye liboso te. Bato mibale baleka nzambe liboso. Abraham balobi na ye tumba mbeka sala boye ya boyene kokata bandeke. Amonaki ya akokine ko corriger nzambe. Azwaki etumbu bana Israël bakotaki bongo. Moïse balobi na commission nzambe devant bato wana. Mais likambo nyonso kosala senga ngai. Mais Moïse alobaki ye pa komine nzambe. Les bana Israël baleli mai
ya kamati olia senga nzambe ke tala bana olima pesanga nguyana pe tetete asengite akeko sala ndenge na yemoko akotaka mboka ya elakate. Total a 2 exemples wana. Abraham, Moïse. Pourquoi? Parce que basalaki exactement pour ça ya nzambe te. Ba monaki lokola bagi na confiance en nzambe, ba koki na bango sala qui s'est fait. Eh ben, il faut t'agiter. Voilà, to sukisi wana o nzambe araki nango kwa pesa biso lelo yango wana o azana lelo ka kozwa azui o amonika ko corriger o amonika ko rattraper biso to suki na biso wana na komba tata mwana pe tata molimo musantu. Amen. Prions. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartient, dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Kije changwe tisola sola kukotoro akwe ikutu kije changwe tisola sola kukotoro sola bakuni tusibe
toutaki kolanda mateya mokolo lelo na papa diacre Badoni Sébastien ye azakelaki biso na mikanda ye Somme chapitre 97, 10, 11, puis 12, Exode 20 à 17, Actes des Apôtres 19, 3, Somme 15 et à 2, Galates 5, 19, 22, fait à cette référence à Proverbe 10, 12. Puis souvent, sur la diamant de l'amour, commencer à toucher sur la passer dans les cas pour la compétence de l'enseignement. Révérend pasteur, Saint Narcisse, pasteur responsable, téléphone de Charbon.
maloba ya mingi ezali te. Tozona kisi na nzembo na kolekime tomoni ke ekomisika po hôpital 18h il faut 6. Donc il est tombé pour la émotion de Jessica. Encore on a représenté par Oise de Saint-Antoine. Le roi qui va avoir le 8 vendredi, et le roi qui n'a va le samedi à 16h du matin. Quand le roi dit, il a dit juste à la veille à faire la débouche au corps. Le roi dit, était ezali malamu tokotana na mokonzi ya bule swabate ezalaki makasi sile monene mpona koyoka bakonzi nyonso oyo bayaki na fete. Neuf wana tozolaki na papa Simon kibakonzi ya ngani mokonzi ya liboba. Avant 18h, au musée des Beautés, et la soirée avec des honneurs pour la Kinaï. Sur la Kinaï, sans protocole ni agent de sécurité. Ils avaient dit, vous pouvez pas parler de moi, Naï. C'est qui rapporte l'union sur la paroisse. La majorité qui s'habille et si là vous avez au samedi. Concernant ici quand vous avez au samedi là. La difficulté dans la l'activité à la paroisse, c'est une activité et dans la bourse à la France. Et à côté de tout cela aussi, nous avons ajouté ou présenté quelques problèmes et comme la vie sur le plateau et c'est pas à vous. Le message qui nous sont douana, la sourire à ma solo, la dissonance de Mondi, au pays de la Navée, à Salaki pour tout ce que nous avons présenté. Il y a une chose peut-être où vous avez souri dans ma case pour la papa Simon qui va pour toute l'église ici en France et particulièrement aussi pour notre paroisse. Dans notre village, nous avons autant pour la salle et pour le mariage, ça devient vraiment difficile parce que nous avons presque assez petits et au monde de la salle de Baga. Donc, un fonctionnement à la mission de l'eau jusqu'à 15 000 € pour ce qui mariage, encore, ce qui va les années en mois, ça va jusqu'à 22 000 €. Et ça va qui est. Donc, papa, le projet, pour nous amener à l'activité de l'union. C'est ça qui est dans la baie. Donc, là, la Nicolas,
à mon par la biso. À le bac qui n'a biso pour les amis, les campeurs malades, ceux qui ont place à la France, pour ça, les amis et tout un collège, donc il y a un collège à la France. C'est un appel qui est lancé à chacun d'entre nous, surtout tout le monde ici qui est malade. Veuillez nous contacter et nous répondre pour ça et le papa. Vous les avez dit qu'à un collège en France, et vous avez dit que collège de Tchami, donc à ce moment-là, de famille, pour maman, vous allez en protéger à papa. Avant que les amis, c'est les ennemis, les filles, il y a papa ou les voisins au sein là. La communauté des travaux à l'emploi. Le gars qui nous met la roue, nous sommes à dire, on va dire, il y a un peu qui est des bons sur la carte, ici, quand on continue à la vie. Et il y a une diminution de la carte en France, à Oua, et des dortoirs, les amis, nous salaires à France, nuance. C'est-à-dire toutes les paroisses que dans la France. Dans notre pays, au Bukami, celui n'a pas parlé d'art, j'ai eu des saladions, celui qui a il y a Botogi, à Louakina Bisso, et tout ça là, ça est dortoir, c'est-à-dire tout continue ça est dortoir. On a profité de cette occasion, on a envie de savoir. Depuis un certain temps, sur l'emploi, les amis de la France, ils puissent tout ça parce qu'ils fait la biso qui va la voir. Papa va dire la biso. Donc, continuer au salaire, au salaire. Et avancer déjà. On n'avait plus de choix. On n'avait plus de choix. Le projet, Joanna, va continuer l'emploi. La responsable de l'ennemi, la carte de la France, c'est la Barreau. Avant même notre départ, ils nous ont dit autre chose que ce papa Péza à la mission nationale à l'emploi. Mais les lots au lieu, les amis qui sont à la gauche, et à droite, donc, droit, à 5 points pour à 5 points, oui. De l'oubli malade, de l'eau va sur la gauche et de l'eau va sur la droite et de l'outil la gamba et de celui qui nous a raté. Ici, bisoto continue mon salaire. Ton salaire, ton salaire. Témoin en Zambé, témoin en Zambé, mon le problème de l'ISO, et ceux qui vont aller procéder dans la secrétaire, pour la maison, à continuer dans la suite de la programme. Na kumwata kama na kushukuru na kumwata dada ya mwana ya Mungu.
bandeko batali touti bongo kolanda culte na biso ya mokolo mwa lelo mateya basili kote ya biso tika ete tobomba tosalela yango po ete mokolo wana tobikisama na nsima ya kamera tozali bongo na le grand caméraman papa Branly Sweka assisté par papa Patrick Mongo au micro ngai wa bino mama Judith Makumbu. Un grand merci na Yemoko, la boussole les sommets des sommets, Tata Molio Mosantu, papa Simon Kimbangu Kiangani, ainsi que toute la famille sainte. Torobo Sanate, toute l'équipe Yarakeki à monde entier, Topesi, Bongo, Bambote. Sans oublier Yeme les cordons, papa Lambert Makwemimo. Ya solo Topesi lisusu na Bambote, pa maman Nabiso, maman Raïssa Louindula, depuis Nkamba, Nouvelle-Jérusalem. Et pas il y a papa Dodé Makumbu Chris. Et pas il y a papa Emmanuel Makulumuka. Un grand merci à toute la famille Kimbangiste et à monde entier. Tolobi Bongo, Tokutani Mbala, Yassima.